Bonjour, bonsoir, bandeko na ngai. Ngai oyo naza muzomba 100%. Me nabotami na kati ya Congo. Nakoli na Congo, naboti na Congo, natekoli na Congo. Me muzomba 100%. Mwana matadi ngai oyo. Me nalingi nabeta lisolo ya bameko oyo azofinga bazombo. Tika mazo bosa na bazombo bato basala ye. Po azala o azali. Na koloba bien. Ye bameko Charles bameko kombo na ye. Ki bostra wane ye kaka sikoyo. L'air a wuti na Togo. Il faut tala ka vrai ingrat. Azalaka na Togo na Lomé. Abela makasi neti alinga kufa tuberculose koti docteur uta lobi esili oko vivre le sous-souté. Bozola nanga bien. Kuna na Togo azalaki ni na mutute. Na hôpital donc vie moko kaka na ba docteur. Mwana mwasi moko ya togolaise azalaki infirmière kuna kati hôpital. Atali bo muto ya azana mutute ye moko kaka mbotika na banda ko edaka ye. Mwana mwasi ora baliko ede ko ede ti ayo koma bien ti lera ko bim hôpital. A proposer que lokolo salisinga mingi en tout cas yoka pe mwasi na kozala na ye. Bolanda bien qui ingratitude wana zo finga bazomba ebi valeur na bisote. Ebi valeur na bisote. Mais biso to sali ye biso bazombo surtout. Alors là sali ndengwana ba comme ko vivre na mwana mwasi infirmière oyo lera abela tuberculose ngaka kufa ba pulmoni se polaki ye. Kuna na Lomé na Togo. Alors mwana mwasi ngo à côté ko salisa ya bigambo en tout cas to salaka na yo ngape na moni kaka mwasi yo kaka mwasi na nga po aider nga vraiment na kata le boulot ya kufa. Ba comme ko vivre ba boti mwana liboso ba vandi bien. Ba boti mwana mibale ba vandi bien. Siko l'air ba boti mwana mibale ale akomi na esikoyo ngando parce que akomi ne bien. Ndenga asalaki ndengwana le pa atikeli ko kima mwasi oyo asunga ye na kati ya libulu na kufa ye bameko makambo na zoloba. Donc eza ya solo nzambe na likolo azomona. Nazo kosela makambo oyo kuti ya tuberculose ye moko mutaza ko betela biso yango. Po biso bato liboso to bandaka ndako nzambe na ye awa na Paris. Alors atikeli ko kima mwasi na togolesi tilelo. Aye na yeso ki na beneka siko bakomi na mami wana mwasi ne mami. Ale atindi kila no mami ye aye mbala moko aye ko komela kuna na nani na Compiègne kuna na nani babengela na Compiègne na babengela kuna place ezali RRD kene ko sukela. Donc na Compiègne. Ake komela kuna le bameko atikale après a préparer ale baye bameko pe aye l'air aye ba ke ko vanda na Rennes l'air ba uti Rennes ba ye awa na Paris et puis na ko so ko un grand ya ye ezali ya kobotama na batu ba yamba awa na Paris batu ba yamba awa na Paris mama wana komene ma Françoise pour faire tanga comme mama wana po bolamu na ye ba meko a sanfuta bango na mama wana musu kombe pe na bosani ba mama wana mibale basala makasi pona nini kozwa mikanda na kombo na bango po ba meko afongola église na Courneuve kaka awa ezalaka juste pembeni kaka face ya mairie ya Courneuve. Mais ba mama wana lere église peut-être ezako tonda biso bazombo ebele to kutana kuna na ko tangela ba koba na ko tangela bino ba kobo baza ebele to zaka bazombo plus yango na lobi ke biso to sali ye ba me ko to tia muno ko pamba lokola komi na mbongo ebele so ki ko bakisa ba machine ye yango wana nda sala bongo bazombo to zaka ebele to zo pesa ye ba dimi to zo pesa ma bonza. Lera sali ndengo na Courneuve koma ki muke place. A komi na pavillon sous-bois. Lera komi na pavillon sous-bois. Et vande église plein. Ozoka ba ma Françoise wana ba mama batu. Et ko koma mabonza so ba pesi mabonza mbongo ebele. Allez,
lere olie bango bat bazalaki ko sala kaneti bo ba compter mbongo ba bongisi comptabilité ale komi mwasi omona kala azui paneno so mbongo ale akeko fuku na nani na ye akeko tiana na basaki na bango. Donc comme ma Françoise o bato asala ki ke ba s'installer na Paris ba komi éloigné tina suka nango. Donc biso nyonso o to mona ke pena makambo na ye pede komi ya mabe to komi ko se éloigné na suka nango kuna na nyoyo na pavio subwa lokola azalaki na mikanda kaka te oyo kofuta parce que ye alinga ko déclarer te mbongo ne surtout ezokota na église a déclarer te al siko pona ko kima ba impo al mbala moko ba ya ko kanga église timbala moko donc a s'échapper la période on ba sala ki mariage na mona mwasi na yo mami e togolais on abwakisa kaka na bana ti lelo talaka yo muntu anzanga oyo alongole pena na tanga liwa tango passe na suka nango ti kolonga pavio subwa ayeko koma na pantin. Donc yango na zo biso donc na kotondisa video te mais alera komi na pantin ale biso pe kaka bazombo oyo na kotanga bandeko na biso bazombo oyo mingi to yebanaka na Luanda to yebana pe na Kisasa bandeko bazombo ebele. Donc bameko na zo répéter ngo bazombo bato basala po akoma oyo azali tile resali ndengo na le biso. Donc tellement que to ko mona makambo na ependa comme au pesa to kanda to comme pe ko longo na biso malembe ma François oyo bazwila ka bango mikanda oyo ba yamba bango awo na Paris timba la mama na balongwe le balongwa ba mama na bakena na bango soko changer ba église na yebi kutu te place bakenda mais histoire na za vrai nzambe na likolo so mona ingratitude na za kala mais ati ya kofinga bazombo to basali ye po akoma oyo azali bandeko na ba congolais te basala ye penza bazombo penza bazali to zaki belé biso bazombo. Donc ainsi de suite nga l'air sikoyo na 2015 bolanda bien na l'air na 2015 na kera ko sola na pona makambo lekira nga saki na passe mais ba réponse ba pesa po kota kana bureau na ye. Donc bazo zo honnête ka papier pamba mais mbongo na bino bazo zo mbongo na bino za valeur mais bazo zo bango loka papier pamba ale suka rango pe de l'air na sala ndengo na pe ale na baye na longwe na ngai na ko mona susu. Donc batu ni surtout ka ba longwa ka bango kaka mais batu ba yaka pona ndenge na télé bostra ndenge aza ko prier or que soko lingo bika yo moko d'abord il faut osala mwasa mabondeli o se tenir à la brèche. Donc ndenge atiaki vidéo ndenge azala ka soit brisé tira butu te ale batu ni surtout wana bazolanda or que ye aye ko lango wapi aye ko lango eza ba prière ba MFM ozoka ba prière na MFM soko okay pena. Donc na Togo na Nigeria na Benin bango nyoso tout pena. Donc basaka ya MFM ou bien pasteur David parce que kuna bango ba développer comme makambo ya prière pena ya ba esprit baza makasi ba Nigeria na ba Togolais na ba Benin. Donc nga yangwana lobi kaka ndambo na ko sili sango te po video pe to ndaka papa mate mais ba me ko biso ba zombo to salier bo crier fort biso ba zombo to salier po akoma oya zali ati ko finga ba zombo e bandeli na il faut atala par exemple e bandeli na ye il faut atala e bandeli lera yaki awa komi na Rennes na Compiègne moi c'est dans la kuna na Compiègne après ba ye na Rennes ye lera yaki ba komi na Rennes na Rennes ba ye au na Paris ngana zo yebisa bino kuna na Château Rouge kuna basi ngo bazakozala o bajuda yo basali saye po akoma oyo akomi. Donc na Château Rouge ba mekoleri wana donc azana eloko te nazo yebisa bino nzambe asomona. Donc yangwana s'il te plaît monsieur Bameko tika ko finga ka bazombo dale kuto un homme de Dieu ko finga batute un homme de Dieu a finga ka batute. Ce qui a hasard, un homme de Dieu a la poubelle. Ce qui a moni ma, ce qui a moni li kamba ma be, a solo laka, et ce qui li kamba la bateau na ba dérouté, on se pardonne. Mais un homme de Dieu finga ba zombo, yo yebe muzombo qui est muzombo. Toi, hein? Nga ba me kona yebi yo bien. Donc oyo na pesi bino.
bo propager yango bameko ekomela ye makambo nyonso na lobi eza ya solo soko tali bamama François basi wana bakomaki tuna kofutela ye loyer ye bameko na kofutela ye ndako oyo aza kolala mais asabota bamama wana donc soko tali kaka mutu ke oyo mutu ayambi yo na ebandeli na yo obwakisi ye ale bongo sikoyo azoyeba teke bazombo bavwamisi ye azoyeba teke bazombo awa mpe aza na problème na l'état française aza na problème adeklaraka baimporte bandimi waki na kopesaka ye badimi akomeli riche après akomi kofinga bato donc nzambe nde mutu asokipe na ye aza homme de Dieu te mpo soki azalaka homme de Dieu donc azosala business na ye bolandanga bien azosala business na ye mpo homme de Dieu ata ndenge nini likambo ngo eza makasi oyoki peta bablesse yo moto azongaka na brèche asololaka apardonner donc pourquoi parce que homme de Dieu ozo lokola poubelle il faut yamba basalite nyonso mais yo mutu sikoyo okobimisa solution po bato bazala na kimia po bato bazala malamu po bato bayokelaka yo bandimela yo mais ndenge yo osali no bongo bameko bazombo bango basali yo batongi yo po okoma oyo komi nga nayebi yo ndere oyaka nayebi yo bien donc nayebisi yo respect na bazombo dale ekutuko il faut yeba yango bien batu basakanaka na moninga te azala musombo oyebi Angola te Angola yo moko pesa soki mutu akenda kuna ayebisa Angola eza demi donc nazolebisa parmi ba ville à part Afrique du Sud Angola eza na kati soko okenda Angola te sala voyage un jour okenda Angola bazombo pe donc il faut mona ke ba riche penda oyo bazalaka penda babimisa commerce makasi l'air ya ba Belge l'air ya kala po ngai na botami na Congo grandi au Congo na komi mpe koko na Congo donc yango wana nayebisi yo bacommerçant oyo bazalaka presque bacommerçant nyonso bazalaka baangolais bazombo ozoyoka bapremier riche bazombo donc yo na kata kukombe kuna so bapesa l'éducation ya kofingaka bato donc ke impoli na yo tikango un homme de Dieu azalaka impoli te azalaka na respect na mutu nyonso bongo mpona nini oboyaka mbongo bazombo te l'air pena bapesaka badimba nani mpona nini olobaka te bazombo na kosimba mbongo na bango te mpo baza bazombo un peu de respect s'il vous plaît bameko moi je te connais bien même l'air ozalaki na peine d'histoire oyoki ti baza kobenga wana soki 254 soki nini donc il faut attention toyebi histoire na yo ya bien ti kuna outa na Togo baaventure na yo toyebi yango respect na bato bazombo baza bana na yo te bazombo baza bakamarade na yo te bazombo toza bamama na batata oyo bien éduqué après commerce biso commerce ebanda na makila na baancetre na biso donc napekisi yo bameko mponga nayebi yo bien respect s'il te plaît homme de Dieu azalaka méchant te azalaka mpe na ki impolitesse te donc olesaka mutu te biso nde bandimi tolesa yo tolati yo topesi yo bomengo wana oza nango okenda kosala na entreprise moko te donc s'il te plaît osukisa wana na kombo bazombo parce que biso tovwamisi yo mbongo wana nyonso ozokodondola okomi mpenza donc bayebaka bameko bameo nani boso soki boso biso tosali yo donc esukela wana senga pardon na nzambe mpo ozongela yango lisusu te soki oza homme de Dieu bon natiki yo na kombo na Yesu Kristo tika nzambe akorige yo na bisalela mabe wana ya kofinga bato au nom de Jésus Christ amen.